panda. Non, tu l'as dit bango noir noir. Oh là tu noir point nini. Ne te bétail bango matanga bango zo continuer. Yango me la ba limonade lelo. Donc toi là papa toi bana ba ndanga ba yenga. On a souffert. On est bon pour la trop. Te bana ko pela to na ko pour la te faire. En fait faire na logique à makambo. To beta na na logique à makambo faire na pour la te. Est-ce que vous savez la victoire au moment non le baiser victoire. Nino ba mourir à bonne musique, ba mélomane à bonne musique, ba mourir à bonne musique, ba mélomane à bonne musique, peuple congolais. Bah tu vas comprendre nana za chanteur, nana za majorette, faire atika la véridique, nana za mythomane. Ok, souffrance des agios, souffrance des agios pour vilipender les parts d'un acharnement personnel pour nous nourrir comme tout le monde pour nous satisfaire, mon toit c'est faux. Faut c'était mon faux chanteur, mon toit quoi si mes charges à chanteur au téléphone, faire ça comme même kilo à chanteur il y a monde, il y a au côté mais à l'inga va tirer kaba le belagaye, à ça là mon lobbying n'est mon bébé pour kuta pour na bango finga, pour na bango faut que détruire surtout ferry. Banda otala teke o bon nga ba détruire aka patrimoine. Bon on dit ba nga ba détruire les ming ferry. Ka ba détruire patrimoine était papa. Ba détruire ka patrimoine pour batika la l'aise. Mais nzambo azanzamba mawa nzamba ya justice, ba bete na venir de la justice et kati makambo ngaité. En fait, bisoté sengo to nga sengo na zaka ba yi balance za ki bien té. Ba ngomo ba kosi ba basaka balance na butu balance ma bene za bete. Lukuta balance ne ma be. Ni ko wana za ma bete. En fait, il est recté. Il est recté. Ya kana ba 26 ko deux fois. So ça qui na Cameroun ba bambie ba farata na ba nini yo o ba Cameroun ba lingaka été bongo na kichasa obike ba Congolais na ba kino ba ko ngita malamu ba bêtise bon ba ko bambo mabanga pour na Cameroun déjà ba avertir ça qui est le wa yo ba bamba aigle mabanga ba za kala ngoi belete ba tso neuf table ba kala bango lokote o mo te ba simisi na bango touche ba go benga na ce n'est pas ça bango disque don zo ba yo ka kina kota ba yo ka kina ba yo ka mo ofele bi ko ba yuya babi baza toujours sûr et certain ba Landara papa li kelemba tu du kit maman li kelemba mida wana wa moche on a disque d'or les souté disque d'or les papa tout ce que ba vanti na somba gai musique ma bebo na somba tout ce que ba vanti musique ezali wa milinga elikaya soko meli wa shisha soko meli elimoi tout ce que ba vanti tout beta solo l'artiste le plus streamé te ya le kuta to beta masongo en fait biso to comme ça faire to comme ça faire pour na streaming te to comme ça pour faire pour na vite to comme ça faire pour na ba chef d'œuvre to pour na ba stream solo les amis tema ba tu ne ba bandima artiste véritable stream ezala no mitema ya bato Michael Jackson ezaki ba stream te ezaki kolinga mana na miso mokili ndenge mona faire lelo so ba africain ba bundaka pour na patrimoine le la faire ezate pour faire ba stream baraye. Et là, oh, ça patrimoine tout. Fait que ça qui est États-Unis, papa Michael Jackson. On va mon ani banga balingi les américains ba jaloux na ba patrimoine na ba patrimoine na bango. Mais biso ba patriote tellement tous allez envahir na ba ADF nalu ba banya mulenge yango mona ba koma ko kende ko taquer les padres azala affaibli pour pesa nzila ya banguna ya musique o ba ko ko sa musique congolais. Mais hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis tellement content de savoir si nombreux vous êtes disséminés à travers le monde. Nous, c'est Emergence One Télévision, la chaîne qui vous fait rêver. Nous vous informons en temps réel. Je suis Tariq Ngango, le Rochissime, journaliste en Zambie. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Culture à la In, émission de actualité musicale, précisément Ming Ming Yafé Regola. Car Regola, c'est la plaque tournante de l'information en minute. Je suis avec Gouv le Gaulois, un habitué de cette émission, Soda, vraiment Soda Mbodi, Moutasala Terminator Boye. Hein, je suis avec Gouv le Gaulois, on va développer les sujets tellement importants. Il y a le concert, il y a fait rigole au niveau, il y a Oliver, Betamaki, tout ça, analyse normalement. Il y a également le Rumba Jingle. Ferregola va aller représenter la Rumba Jingle au niveau, il y a province, il y a Congo Central, na Zongo, il y a un barbecue qui est organisé de l'autre côté, puis Ferregola va agrémenter la soirée et la matinée plutôt. Kitoko, j'ai dit également un grand merci à Carlos et José et Sandon Tumba depuis Londres. Hein, on va soutenir Arabiso déjà un an émergence sur une télévision. Vraiment, nous vous disons un grand merci Carlos et José Sandon Tumba. Bah soutenir amener au Sabiso Kitoko, Carlin Itongo Jogo, Carlin Itonga Jogo. Il y a plein de bonnes choses à toi. Il y avait un Thierry Henry, Denis Bergkamp, Alexandre Deleb, hein, Carlin Itonga. Plein de bonnes choses à toi. Également au couple Foulou, mais c'est-à-dire Igor et Erika Foulou, mais Moussika. Nakati à Brisbane, moi je contrôle à Brisbane, Sydney, Melbourne,
Canberra, Nagacha Australie. Plein de bonnes choses à vous vraiment. Vous avez ma casse, les labino une année émergence en télévision sans bino mon boulot, ma bibo chapson ba prière au ça bien. Également l'équipe présidentielle de tous les Gaulois, maman Fanta Fofana, maman Madi Wembo, Bibi chez Umoso, Normi la japonaise, Naoli la perle rat, tout ça Bumba Lissoy, Emmanuel Kalonji, l'Écosse. Là j'ai directement Nabenga déjà invité nanga Gouvle Golo à Kotaka. Yefuna yambia au téléma hein. Les lois lati noir na invité Gouvle OK agenda qui bembe o Tony hein. Gouvle Golo bonjour mon ami. Ngango journaliste Nzambe. Takanye terne tari ngango. Ah yo les kingai. Eh je vous en prie toto fanda. Non to la télé bango noir. Oh la noir na point nini? Ndeto betaille bango matanga na bango zo continuer. Yango mela ba limonade lelo pe. Donc toi là papa toi bana ba ndanga na ba yenga. Na ya ni ga yenga. Na papi choma tende na 1000 salum. Papi choma tende les beaux garçons. Na seba dol baloyo les Suisse noir monté ma maman Esther Fondation Lilac. Muta fanda na Tyson qui vit là na Hollande. Papa tika na mela champagne chaque jour. Oh mon petit ta o mela za l'aise. Oh je m'en dis biso mela ga. Mais que na comprendre était niveau fait au moment ça là. Pourquoi tu commences à la fête? Biso ba Gaulois. On a souffert. On est bon pour la trop. Te banako pela tonako pola te faire. En fait faire na logique à makambo. To beta na na logique à makambo faire na pola te. Est-ce que vous savez la victoire au moment? Na le baiser victoire. Nino ba mourir à bonne musique, ba mélomane à bonne musique, ba mourir à bonne musique, ba mélomane à bonne musique, peuple congolais. Ba tu vas comprendre nana za chanteur, nana za majorette, faire atika la véridique, nana za mythomane. C'est ça en fait. Koloba keto sepela fait que sepela na yeto ko pola te faire bana banana pola te faire ina rumba de jeunes à la puissant. Faire ina BCBG bon chic bon genre à téléma kaka. Faire ina maison mère chef. Et c'est nous allons faire les marquis des maisons mères. Parce que nous avons trophée. C'est une carrière solo. Parce que vous avez beaucoup souffert. On a souffrance. Souffrance, c'est ça qui a souffrance, c'est ça qui a vilipendé les parts d'un acharnement personnel pour nous pour satisfaire. Nous avons faux. Fausseté, faux chanteur. Nous avons simé charge à chanteur. Faire ça comme même kilo à chanteur. Il y a monde. Il y a cocaté, mais à l'inga, salama lobbying ne mo ba batalu kuta pona bango foko finga pona bango foko détruire surtout ferry banda otala teke o bon nga ba détruire ata patrimoine bango ndi balinga ba détruire naming ferry ka ba détruire patrimoine te papa ba détruire ka patrimoine po batika la l'aise mais nzambo azanzamba ma wanzamba ya justice ba betere na venir de la justice et kati makambo ngaite. En fait, bisoté, c'est un autre. Il balance ces qui bien. Bango ba kosi ba saka balance na butu balance ma bien Elisabeth. Lukuta balance ne ma bien. Nico wana ma bien. En fait, il est arrêté. Ba 26 deux fois. So ça qui na Cameroun ba bambie ba farata na ba nini yo. Oh ba Cameroun ba linga été. Bongo na kichasa. Obike ba Congolais na ba kino ba ko mitama la moins. Ba bêtise bon ba ko bambo mabanga. Pour na Cameroun déjà ba averti ça qui est de l'eau. Ah ouais ba aigle mabanga. Ba dara le belete ba tso neuf table. Ba na bango loroté. Au moins te ba simisi na bango touche ba go benga na cinéma pas bango disque don zo ba yo ka kina kota ba yo ka kina ba blo ko ma ofele blo ko ma yuya. Babi bazana toujours sûr et certain ba Landara papa li kele mbaktu du kit. Maman li kele mida wana wa moche. Pour no disque d'or les sauter. Disque d'or les papa tout ce que ba vanti. Na somba gai. Musique ma bebo na somba ngo. Tout ce que ba vanti musique ezalo wa milinga elikaya. Soko meli wa shisha. Soko meli ti et limoué. Tout ce que ba vanti to beta solo. L'artiste est le plus streamé. Te ya ka lukuta to beta ma songo. En fait biso to comme ça faire pour na streaming te. To comme ça pour faire pour na vite. To comme ça faire pour na ba chef d'œuvre. Pour na ba stream solo les amis tema ba tu ndeba bandima artiste. Véritable stream les arno mi tema ya ba. Michael Jackson ezaki ba stream te ezaki kolinga mané na miso mokili. Ndenge mona faire les so ba africain ba bundaka pour na patrimoine le la faire. Ezate pour faire ba stream barai. Et là, on a un patrimoine. Fait quelque chose qui est aux États-Unis, papa Michael Jackson. On va dire que les Américains sont jaloux de leur patrimoine, mais ils sont patriotes tellement tous allés envahir na ADF nalu, Banyamulenge. Yango mona bakoma ko kende ko taquer les padres azala affaibli pour pesa nzela ya bangune ya musique o ba ko kwesa musique congolais. Mais nzamba laki monene akuta muto ngo pe alaki na mental d'acier.
les pas de abundami to faire abundi na ba 4 orchestres ma payate surtout balusi comment ya faire na ba ne passer to pesa mutu mon frère ana lo mona moi se comportement basi bobo pesa esi ko bitumbo faire za na même kaka diaka et le mususu vous comprenez donc en fait quand je parle dans le makambo oh ils debout. Je parle des choses qui est debout. Maman, biloko etelema. Biloko etelema, biloko eza juste. C'est pour ça que surtout que faire rigolo na na autotune, tabotama na autotune na mixer banda li maman Marie Makese. C'est tout aussi. Tout aussi tout le monde a on faire na fan comme voix normale. En fait, les gens, on est arrogant sur les qui est. Nzamba va confondre yo. Et puis qu'il y a un concert à l'EPAD au Bina qui fort. Eh la beto ngobo. Mido. Tu as besoin ba golo ba mona ndenge nini guva Bina ka chano image. Ba pesa image ngobo. Ngaba tu baransa ro yemba nzo Bina pe bongo. Obi ga faire ça grand danseur ya Congo. Tout n'a pas de bisao. Faire Bina le roi danser c'était. Qui va danser à Luketu. Te faire ça zinga Luketu te. Yomoni nazole te faire zinga Luketu te. En fait, faire Bina le lokola mobali. Sotali ale phénomène wa mbote mbote. Danser ngolo kena. Tala na nzembo na ya Seleo. Tala faire nda Bina na kati. Tokeka tonga keka latino wa tala ngiti ma faire kanga vemi lamba alizita. Oh. Elle a défi te faire ramener na bula gumba muta. En fait biso toloma kila ba wenge. Bana wenge ba ganga raté di. Ozana ndako na matina miko zo ganga raté. Mona wenga kota na ndako muta beta bimi. Faire betier. Faire avec quartier ta beta. Ba beta ferité. So yombo yobo bina makasi bon. Yo kana kena yo ko bini sa makamna biso ba faire to ba bina na ba bina na ba babindombe. Ale matisa lokolo. Esende utala kona zenit. To tika ba vato tala bilta ngobina. Moi mobile tango bila animateur to bazanga no ilenge otala ba mibali bana ba jeune kitoko en fait ba faire ba pesa goût ba pesa le batu idée pe ko kuma chanteur idée pe ko envier bango mais ko batu ba envier bango mabe en fait à cause ko copier faire mingi o égaler faire été et comme ça moto motema mabe comme na keto donc pour na y faire faut égaler faire na nini faut égaler faire na chant na ko bina na ko composer ba nzembo et surtout na succès. Faire ça quand le talent est réel, le succès est éternel. Faire rigolo la botamana talent naï. Le roi talent est réel. Yeba ngona mokilo succès ça éternel. Ana pour ça que simba qui se passe à ça la succès. Abana ko renia taka mona mokie. Si les là zo renier. Papa mbaloba ko renia la tour de rôle, mais pas faire les choses à tour de rôle. T'es pour talent est réel. Talent est réel. Je dis un grand merci à Daddy Yakuza grande puissance. Un plan de bonnes choses à toi Daddy Yakuza grande puissance. Également à mon vieux Julio Tamba le revendeur Mtateka Amituka solo. Plein de bonnes choses à toi mon vieux ainsi qu'à architecte Eric Tamba Yazara Mingi na assistant Vida Zamoko Gouv le Gaulois. Mboko na msoba actualité bimaka à chaque jour. Il a fait le bimi. Pasteur Denis Lessi il y aura notre bétano le solo. Pasteur Denis Lessi à l'obitito comme janvier 2022. 5 musiciens mboka au basala succès. Moko na bango il va mourir musicalement. En plus à Kobela lipoma. Ah, Kobeta ma sola type on a Tintin. Azur révélation. Il y a beaucoup de comme la couleur aubergine. Tant on a pas la mauvaise pour une révélation de ça le couleur aubergine. Tout solo non maman solo. Révélation ni a na moya malonga. Ba bien jugé point. Ngala jugé ne ko jugé te mais pesa opinion. Bino bon séparer opinion et ça prophétie. Ah ba prophétie mal orientée. Tant mon bango yemana autotune fala ye bango biseko yemba na ngote. Aorita lobby entourage et conduit. Entourage et conduit était tant que no betali solo autotune fana na plateau mouton pas la kana yete. En fait albina bato que 5 bat boy yemana autotune mais pas même un mois coquille. Autotune bétier. En fait autotune en moitié pour naté. Oyebi be mama lo bagala mama lo kuta lo bagala bat bimisi le 18 yo zobanga te. Allo ba te ke batu ba bimisi le 18 album me ko simba te nzo faire album album te bato ba bimisi album ka batu ya comme ça. Bato a succès faire pas zana. Album mo simba te to solo. Ya lobi. A prophétiser batu na ye mo to ke na ninga logique. C'est ni c'est pas ça succès. Ah yo no ke no ko yo ngala taka comme nani. Ngana singa so tanga komba mutu. Yo na lobi no 5 mise ba ça succès. Ba mise ba se bele ba ça faire ça la succès banda bima na libo mama. Ça parmi les 5 te faire plutôt compter parmi les 5. En fait, na biso lo mo ko chaka faire na ba professeur buzoba bon ta biloko ba hérésie bon modé. En fait, comme m'a fait na niveau là. Professeur buzoba voilà Gouv le Gaulois, merci beaucoup. Et les padres avec son petit nom Sibi. Bah ça
Et appel lancé par Inonsi par rapport à SOS Goma. Tout le monde les pas qui n'a petit naïe à tendre. Jeune leader. Ah, l'équipe Batutu. Représentant Batutu. Azo beta ba mawete na ibiso mona na mona mabe. Tala idée. Moi na mukie. Ba koseli o ba tindi convocation yemo ka bimi pomba. Pe tona ka l'espoir wenga ke na tina pa ka mateta benga batu boya. Boka se ba okanga mo moninga muhima boya. Tokende. Akenda zonga. Yi akenda va bo azonga. Ba homme fort pe ba kende ba msuba kenda ba zonga te meya. Ba homme fort te. Moi ça kangisa moi si tu bi sola sarato la te ba kangisa pa moninga ni moi si. Sarato la pe wana pomba bimi. Non subi a sololi bien a benga gi légende vivant. Patrimoine ya mboka oyo capi de la légende vivante a bengi patrimoine la musique yo patrimoine de la musique africaine le capi de la musique africaine Ferregola ne kaburoni na moko ntombolo mona mai wakaninda a benga ke na live il fallait pas solo là moni les pas dans le biso muta boy de na yo a congolais te les gens au barana ce sont nos frères baza ba ce sont nos sœurs baza ba ndeko na biso c'est nécessairement ba tutu ba oui ba derrière na idée c'est très nécessaire maintenant ils a idée tant faire ça qui homme acoustique ba tutu ba kende na ndeko faire te pour ça homme acoustique mais la banda ko na bazana ngo ya ba mame basala homme acoustique ba mame ya banda ko mso ça revient mame mais le problème là qui balanda ki concept à homme acoustique mutu to bete po bamolika ezaki eloko bien soki eza idée ya inosubi eloko wana tosala pona bandeko na biso baza na Goma basa bandeko ya biso makilo toza nango za ndenge mona ya bango eza problème te obike kutu ba vilipanda innocent discrimination sur innocent kaza congolais te akangisa nani na ba chaîne na ka ba lobate mutu osala fierté Congo a congolais mais bino boli boboke na mboka mobo oyo eza fierté na biso te ba congolais tel niveau yo mona akangisa bato yo mona no so funda bato mais les gars ba chaîne wana soit disant ba warane batinda biloko wana ko discriminer mutu tina niveau na mais tala souci ça ngazana kichasa atiki bandeko ya yete chaque fois que pour ma Goma ali il nous a télé ma pour ma belé na ye et ça peut ma belé na biso tout ba congolais donc en fait idée ça qui toko les pas dans ça déjà adhérer na kata idée o ya moni gazara na mbongo ya bat ba o ya te ba ida ba tambongo ba ida bien ba ya te ba linganga ba ida ba autotune ake oyemba ko ne kangisa yi mona ya daduti ba pesa ba $15,000 lukuta yo mona shaki nango akolanda bilo bango ba tamamba ta lukuta ne bisio bo bimisi ba to na hôpital mo za boko sa mama yemo mama emo ezali na sebeko ana ta balekana kia bana mo basala ba live te uti mama emo abiza mama emo kutika ngo na 200 litres ya mama babota baza lukuta moko bango et que aussi ça maloba ça aussi son maloba en fait je suis véridique il faut se peler oyamba mutu ala véridique et ça la donc puisque tu dois gloire ça déjà adhérer loko oka papa hervé sur tchelo kolo biso tout côté déjà donc les gens déjà ba papi tu m'attendais les ba côté ba yanika yenga ba na kati ba trésor beaucoup nous maman Fanta Fofana l'équipe présidentielle mobimba ya Ferregola confirmé par Ferregola Jésus de Nias moko ntombo la benga maman présidente à tous les gola gola sans ba gladiateur maman Fanta Fofana a ça déjà adhéré na kati na ba bibi chez Umoso ba normé la japonaise ba Cédric Makela motema bibi chez Umoso tous en ba tous sem bumba liso motema la Genève ya na Lille. Donc, tout ça déjà derrière la carte. Gouv les Gaulois, le padre, après avoir livré un concert, à répondre à studio, c'est pour le compte, il y a Dynastie pour nos musiciens, ah ouais, Kinshasa Tondé. So ça Dynastie, ma mise à Kinshasa, so Dynastie. Parce que c'est Awa. Oui, quand on sort à studio en cheval Kinshasa, Paris. Par Keba, les padres, on m'avait la Côte d'Ivoire, so soin bien en côte studio. Voilà. À Beta Touché, c'est na Kinshasa, te. Ma Beta en Afrique. Na Josi Penabija. Ah, toke pena José Boy, na Bidja, les padres côté. En fait, artiste, ça bonga le roi terrain. Au même moment, jouer à ta bête dans le stade de Martyrs, so Kepen, oh, na bon, na San Siro. Beaucoup bêta. On a parc de presse. Oh, beaucoup bêta. Ils ont bon donc il à s'adapter à chaque milieu où il y a comme surtout ceux qui ils ont pour la musique. Bah au bazar awa ceux qui dynastie de bandi sous votre zone sur le studio, tu travailles en fait artiste tourne. Bon moi t'es où mais là. Mais ça en fait faire ça comme chef d'œuvre. Qui beaucoup font des œuvres mais peu laissent des chefs d'œuvre. Alors le artiste comme chef d'œuvre. Il y a un moment faire genre 4 ans. Bon vous voulez on déjà ça 2 mois. 4 ans on est ça va pas faire ça biso babiloko auto lien on ta 10 ans ta bétanité to yo ka ma meilleure chemise to yo ke langa to yo ka rossignol les pas dans un clip à ma meilleure chemise na Instagram n'est pour signifier que ça na Goma abiba toto à Goma on est toujours ensemble à ça on a 4 ans na Goma à ça clip na Goma en fait faire beta na festival à Mani voilà faire pas festival à Mani faire que no beta concert mon na fin fond kota Bunaganda ne ta okene ba kota ba Ruchuru nazo ebisa ba kota ba masis nazo ebisa yo lo ba kasisi ba kota ba kana mayonge we bien
Kana Mayombe. Kombo nyozotanga. Oh, batu bana Amri Asani. Amri Asani. Comment on dit? Kana Mayombe, oyo bangote. Ba Ruchuru. Ruchuru c'est bon toi. Oh, moni. Okala Congo moyebi Congo, te ngana yebi fin fa Congo. Yo kenda kuna. Ata na lo bango bien te me ba yabi na lo ba koya. Kana Mayombe. Oh, yola kati. Kana Mayombe ça existe. Kana Mayombe. Ba kota ba kati kuna côté wana feke sokwa ke na beta kota. Ba kota ba minembo. Kota ko ba ADF na luba zalara. Na ba banya mulenge fere mangi na betela bango. Elenge koloba na yo ela tinzoto. O ba beta 4 jours batika mandoki. Oh, ayo kaka. Baseli ni. Kitoko na yo melisi ngai mpe foka ADF. Non. Obes. Ba tigina biloko wana nanu cesser le fait na on y a 4 jours. Na bete ngo bomo mutana ta zamba batengami. Na munduki kabo. C'est plus ko sakana na faire. Ouais même to saki na ville te. Ba kimi concert à muna ba mwangu pa biso. La bonne musique. La bonne musique, un grand merci Nabino Nyon surtout vous partout dans le monde avec Gouv le Gaulois, vous comprenez, monsieur Zaracho, c'est tellement bien Gouv le Gaulois, les padres, il va aller représenter, il va aller représenter la rumba. Oui. Rumba jingle. Et c'est rumba le concept un rumba jingle. En fait, banani ba organiser ngo ezana ondenge nini. On bien papa rumba. On to benga un monument de la musique africaine au capi de la musique congolaise. Publicité na batie ba photo ba Luambo, ba Seigneur Rochoro, ba Grand Calais. Kato bandi vemat. Ba bandi vemat ya table ronde, indépendance, polikango. Kato zoya na zoki molangie. Banze bagangi zingana kanga yona ndako yanganga toya baba ya jabo ingatina te Mario na lembie tozoya soko faire golo mtu asa ko représenter rumba baba oba wana bakenda mususu bazali mais ce qu'on fait Ferrego doit représenter bango valablement. Pourquoi les choix est porté seulement sur Ferrego? Pour faire garder rumba pire et authentique jusqu'à maintenant. Gardien du temple ya rumba. Et bah tu vas comprendre que Ferrego la bête rumba normal ni akutango des gens na Congo. Mais Alingi a se faire identifier sa musique. Propre stylo ya yalobi teke na zu rumba na tenga misango te na sala stylo ya ngai na bengi yango rumba trap. Trap musique ezali dérive ya R&B na dérive ya rap américain. Nde azana posa azo siko ma meilleure chemise a sangisi yango okomona ke asali propre concept na ya rumba trap. Donc bakolo barate ke o faire Kimi rumba te. Poso Kimi rumba nga bete son meilleure chemise te. Voilà, je dis un grand merci à mon condidier go 21 coup de cano kanga bango tikabiso Gouv le Gaulois na habité zongo Rosala naza ezaka kicha ezaka Congo naza ko toza na zongo ba mona biso na kebi na zongo bona zone na zongo bota ba ori couronner les padres niveau na ko baluka pour ke ba faire aux chancelier donc tala geno ba couronner il y a ba ordre national na voilà to ne Rosala tala fachi Rosala fachi be papa za garant nation et comme na ba président pe papa so équipe de France zo beta au mona ki Macron te na vestiaire Macron na vestiaire au mona ki était temps équipe de France qui ni une coupe du monde mais Ferrego l'a gagné premier. Il sera le seul artiste ou bien artiste me sauver Rosala mais Ferrego dans un an la tête d'affiche ba o ba wo yala mtsezo Rosala ka ba ko accompagner mais histoire wana ezali ya Ferré ba okende ko pesa ye nkita pour faire azan nkita ya ba yembe ya Congo na ya Afrique question sigoyo ndenga zawana to sepela aza vivant aza jeune a mérité ba couronner donc c'est 5 minutes tout ba golo to zala wana. Voilà question polémique ya mokie babi ba soda ya Ferrego la bomi via Robino Mundibu sur le plan musical. Abi surtout yo Gouv le Gaulois niveau taka Robino. En fait là comme atabi misinzembo azoko kali susute. Asala boy et l'autre côté babi bo mwete ke bomi peka culture amboka. Biso to taka Robino Mundibu te Robino Mundibu azaki mwana ki komela libele ya suka se kpeya. Pour ba Ferrego la ba mena mabele ya bien. Oh oui azaki ngozaki nonu ya ko vimba. Siko en fait même bato bataka ferry. Ba direct pas faire na nzoto boyete il faut les capable mutu même mutu bongo ba kumisa wana akana ba batu batinda ba takele faire abika ko ya boyete faire ça Jésus de nuance mozalisi troisième personnalité mondiale après dire Jésus na batu bozaka faire ce ko faire on ni ndako to tellement et na batu asimela ngo poto poto ndako yake na ko fandela kichwa fandaka faire fandela yango siko yo ye direct
Kichaso eza mboka ya feri teke umbo azuka makakadiaka en fait oyebisaki ye bataka tembe na mutu mususu o komeka de faire za musique ba ne za musique papa bayaka boete ayaki droit à bêtis sur pas dans l'état bataka le plus grand arbre du monde baoba yes wa maman tout à ça succès et ça y est mon raté baza soki 3 na ebisaka nani ka bosedi oh yemba voiture ça monter et c'est venu ça monter pour tambola abeta musique na ebisa bango yo take chef muta zuwa yo outa na musique no vampire so musique no so ya kanini joki biyo no big star yo no reste default itate akuta kuna default tala muninga ne inosa ko sangisa bandande tu ya este kinko keza kakao kisanto eza awa akoko sangisa bata kisanto na madimba te bacha ipoa asa clip a lufu na kisanto monite musique pe comme ya lufu de musique neza ya lufu nenga zawana akenda kota bata botau donc mutu to ataka fere azwa kima kin kakana ye eza bisote azwa mambu mabalu kidi omoni lelo fere asa la dynastie engeza la esengo ya komona ye mais moi to so eza te on a ba ki ton faire sangisa ba shikito to sangisa ba de ba miso tu ba longo pour faire mtazoye na maison mais to zoye to ebise lo ozaka mukolo yo ya koyemba na ba pecho so ko ba shikito ba ofape o ka shikito oye bididi kinwanie na bandala côté to beta papa ba kardasha fara liboso aya cha musique na couleur mo ezala razwa fimbo ayoki te ayena musique na bandala tika kapela na kapela tika shaba na shaba okoko memango te na ville tandis que on ezaki musique en fait ba bimisa faire lokola ville ya millier na été c'est comme ça si touche moko bo bazo pa maseke ba lona faire donc ana mokila nzoko rien du tout ezaki nini tellement bazaki na influence médiatique à makasi ba lona ki ba lona bonga mabe ba kola ke belé ba envahir faire tellement le côté les gars ki ba mito siko oh to déraciner ngo ba congolais ba le mais est-ce que ba congolais vima muto ba osala boya ça congolais muto na ba comparer na faire so ba cheka na voix et aussi made au moni misa ina autotune ta mambo esalier en fait autotune faut na 0 ou soit na 100 to na moins 100 ayembi ata na 0 te ni na moins 100 ni na 90 ni na 80 faut chanter na ça ba daza di kobi réalité en monani. Voilà, merci beaucoup Gouv le Gaulois, c'était un grand plaisir d'être avec Gouv le Gaulois sur le plateau. Il y a Tariq Ngango, Yena Zaraso Nazane Potwe Ninganara, Mokile Ninganara, Alain Kembe la petite dans Gouv le Gaulois. Le revendeur Julio Tamba, plein de bonnes choses à toi. L'architecte Eric Tamba, on est ensemble, assistant Vidazamoko. Petit Nanga Beni Lobela Agaï, plein de bonnes choses à toi Gouv le Gaulois. Déjà, vers la fin de notre émission, bah, dédicace, bah, salutation, puis programme en mouvement. Toujours chaque mardi, jeudi, nagada, il y a un côté de répéter une des trois. Oui, ça l'est. Une des trois. Il y a bien. Pour moi, français, il faut dans un des trois. On va répéter dans ma campagne. Dans la Zamba, à qui ça va misa mikolo na poani. Abi ke c'est pas na banta bandala. Abete na tolo na bandal. Ata bangata awa. Batu ba komona face ba musique, c'est pas mona ba voix ba musicien. Ba rêver c'est non payer moko. En fait, biso to répéter à place au public et au quota et à juger les padres. Ba semi ba bien on va semi concert. Biso beta on a to bien on ba répétition moko légendaire. Comme on a chaque mardi jeudi, on a une des trois place to ça ba répétition légendaire. Ba au monde patrimoine mboka au cap de la musique africain, on a 5 ministères à chant. Après c'est ba to AD. To tire na 3 4 na 5 ba ba biso ke na nga biso ba Gaulois papa rumba salutation mona mayi waga na ba papier zo na papier elengi na ngeza ba Gaulois bo s'abonner massivement na ba plateforme streaming salinga bien moi na ba kangi bango miyibi kuna po ba ke na koyoka artiste na bango na ba plateforme ya ofele pe ya lukuta ba ke ko déranger ba konza snap ba bengani bon ba bi bo ke tout artiste no awa akokisi ba no monter pour disque ding na yi donc toi non ba attends mytho c'est un mytho ba pas comprendre ngo biso siko to se préparer déjà bien donc que nous avons abonnement à la plateforme streaming, c'est très important. Vous s'abonner à la Boom Player, à iTunes, à Deezer Music. C'est très facile de se regarder au côté. Bisous na Congo, on a Mouska. Au télécharger Mouska, comme artiste télécharger, aucun a téléchargé. Et on va coordonner un peu ça Orange Man. Quand nous avons la transaction, on arrête. La 5 Bagola, merci de augmenter le nombre Instagram, c'est bien. Donc si on a YouTube officiel à papa Hervé Ferregola l'EHPAD, tu augmenter le nombre d'abonnés, tu augmenter le nombre d'abonnés à TikTok, Snapchat, l'EHPAD a Snapara trop. Soit on a bilom so que mon kuna. Na pesi mbote na batutu batali Gouv le Gaulois.
soda mbodi na pesi grage tonton Laland grega Istanbul na moni Ornella Baba zalana ya Bianga Mbezi na pesi mbote Peggy Kiwa na pesi mbote na France Stomy Love na pesi mbote Papicho Matendele beau garçon boulevard na pesi Seba Dol Baleula motema ya mama Esther ya Fondation Lilac na pesi ya Fondation Lilac na pesi passant c'est Bosombe boss à Paris hôtel longi na mandefu wala tseke mutala mbongo vena nga Tyson ki villa ya kati chaque samedi champagne ya Mexique vena nga na pesi Yannick Kayenga la monnaie invisible Makila Menga na pesi maître Dadi Yakuza grande puissance azala na maître Panther na Chikosi na pesi mbote na moni Eizer Nyanga le charismatique na pesi mbote na moni vient ngai Emile Salumu en direct ya États-Unis mut ba pesa Donald Trump ba vota Joe Biden na pesi mbote na pesi ya Jimale ba en direct États-Unis mut pesa Donald Trump a vota Joe Biden ba BTK na pesi agence Bwana Mushinda vient nga Bwana Mushinda agence Bwana Mushinda fret maritime aérienne mutatiki ba agence na défaut na Ngwanzu po biloko ya Luanda to Kinshasa oche samedi dimanche ba ndeko na Luanda bazuito na Kinshasa vient na ngai Bwana Mushinda agence za na Oshwe A3 to pesa bino ba coordonner na bientôt là ya Willy monnaie ya Willy Mbongo bonne guérison ya bonne guérison corona mtu moya kingbana mulenge mwa côté live na bureau aniative corona ka boya via que concert ya le 7 te na Casino de Paris donc avia ça mari bien ya Casino de Paris azanango na pesi boss Kovo Mambweni 5 étoiles motema maman Florence Lubaki na kata Genève obi pembe na zana nani ya Aimé Makabi Scofield ya Kati mutalega Gazul na pesi Junior Kosi na pesi mbote mingi na moni Trésor Bokunzo Nkamba de Belgique soki na bosa ni Saint la mignon Pamela Ebengo na kata Turquie na pesi Mokonzi Diego 21 coups de gando kanga bango Sika biso pesa rapé Monte Carlo na pesi staff ba hotel na sima da ko inda na pesi JP Mwanza na pesi Clément Baluba babina ngai ya za gérant dans ndena ko baye bona moni bouteille na ya Martini et fani ponga ba champagne ba Martini da pembeni Stéphane Yogos wapi yona beau garçon ana le beau garçon méga dona da touré na sima photo bandira susu mo Konzi Diego 21 coups de canot kanga bango. Voilà, merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être avec Gouv le Gaulois sur le plateau de Mokonzi Diego, 21 coups de canot, Kanga Bango Tikabiso. J'ai dit également un grand merci à Monte Carlo, on va accompagner Monte Carlo. Plein de bonnes choses à toi également, à Boss Seydou, papa na petit winner, Boss Seydou, papa na petit winner, il y a Jilou Koussala, Bandal Bomoko, Baïma Kambu. Plein de bonnes choses à vous tous, les gérants Clément Balouba. On est ensemble. Plein de bonnes choses à vous. Stéphane et Yogos, entouré Michel et les amis qui toquent. Dans les livres, JP Mwanza, Ogimoui, Paul Soukou. Plein de bonnes choses à vous tous. On est là, c'est la famille. Sandra Ntumba, Carlos et José. Plein de bonnes choses, on est ensemble. Talaka Rabino, j'ai dit également un grand merci à Maître Fabrice Loboko, l'autre tambol na Jeep, si on est bandal Mumba parce que Maître Fabrice Loboko a tambousi biso na makambo. Ah oui, un grand merci à Binono surtout. Restez branchés sur Emergence One Télévision pour ne rien manquer. Mokonzi Diego, 21 coups de canot, Kanga Bango Tikabiso, Monte Carlo, on est ensemble. Plein de bonnes choses à vous tous. Merci beaucoup.